Mbote balingami. La famille a vu que va te ver le bon maman pourquoi m'a dit commentaire va te répondre à bangote. Oui. Et na finga ma mikonyo so na peine si non matsangote parce que c'est important mais ils ba commentaire monsieur Zaranati na ko matisango pour ko recadrer topé que éclaircir opinion OK. Moi on va le finir ngai moi na répéter ma amba lobby parce que c'est trop sale. Soit disant na ko se moquer na Gladys na mbal na. Et merci quand même na comprendre qui parce que so boké na vidéo na eza vidéo mo etalemi makasi vidéo à Gladys. Et bato ebele quand même ba comprendre qui et bato ebele et bato ebele pe quelques personnes pe ya mo comprendre bazali oyo pona bango kandi mo mbalo a lobby. Et déjà on tinga pe na ina ko se moquer so na kina pona se moquer na mbala Gladys na ngaki na féliciter bango te pona libana na bango. Na félicité bon te prendre les bana bango, OK? Et tant on a yaki. J'ai commencé par dire félicitations. Dans l'introduction dans le bagi que non, 3 week-ends et jour à divertissement tout ces cas. Et puis na bandi ko féliciter bango na premièrement. Ndé na bandi ko robeta li solo. Ndé ba ba se moquer na mobali ya Gladys, ndé na pesi conseil que congolais encouragera te. Ba mona ka mabe partout. Ntabali mobile na ye. Bino ono mobile wana za bien te pona ye. En quoi ça vous regarde? Ko seka wana na banda ko seka. Eza na banda ko seka ba commentaire ya batu. Et beaucoup de gens ont compris ça. Ndé na o répéter ba maloba batu ba banda ko loba. Oh mais petit onzo bimse bilongi bele boy. Côté mususu ne longa nkoi. Côté mususu emene ya. Na oki bato musu balobi aza sope cousin alianzi na epte so eza solo bien babambi car po ba congolais ko ta babambi batma ba sana te parce que no lianzi molobela ba mama aza pe na ba jara ba coupe wana oyo frère na biso akati et oh non az côté musu bi mselonga gato bi Vince e ba blo mo abongo nde ba commentaire wana nde ba ndeko sekisanga na banoko okanga mote na sekaki premièrement, dans la chrétienne, ok? Psaume chapitre 1. Bible Zoloba. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et tout le passage, Johanna, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Moquerie, c'est maman na lisumu. Batubele ba yebarate. Ba mona onka neti que nous est moquerie, c'est maman na lisumu. Et ba moqueur ba mona nzambe te ba kota lolate. Donc on dit mananga masuma gratuité na vie nanga na bana ko se mokana na batu pendant que na servante de Dieu wana ya liboso déjà ma position état chrétienne na ko se moquer na motuté tel que vous me voyez là na se karabatute na se mokaka na batute déjà par mon éducation et puis kozala mo Christo ya mibale ngana mwana poto na koli na poto atana mamunyon sauté neti mendele mena s'intégra na moi makambo botu na bato bazana en Angleterre na bapoto musuna ebité certainement peut-être aussi parce que ba mendele bazana moi similaire botu na bato bazana en Angleterre ba oyebisa bino bomona mboko toza mondele a encourager ani kaka a féliciter ani kaka a kuta ona nzela déjà a repensé dans mbote a bioté a pission mbote a na basto pa pission mbote so amoni na mwana o karao aza mignon oh is cute oh biso a ezala bolo e komaniti maladie o ka oyebi motote combien so oyebi oh aza kitoko tam soupe aza na eka bongo to aza na eka normal parce que qu'on se le dise na miso bongo bato bilongi mabe bazalaka bato ya fait ou encore normal bazali bato ya pas mal bazali bato kitoko bazali o kape azana eka bien ane oh il est mignon il est beau ana mboko za onde maladie to mesana na ngobongo na eba une fois na keta ndeko mo abotaki skota nzo ina ndao na opesa sango pa pera ba petit ne pisa na inota la mwana songolo buti mwana kitoko ayisinga yo bana nyoso bazana bonga kitoko epana ngana bisi siko ata soza kitoko te na oloba nini en fait il y a maladie il y a poto il y a surtout mboko to vandio jamais mondela roloba na mutu keno mwana no amabe
to yo o amabe ezalaka te existera te na mboka wana vandi à moins peut-être boswani bofingani et pour bamendela metu bazalaka pe ebele te généralement mondela aza toujours courtois et respectueux. Généralement les blancs sont respectueux à part peut-être bamelaka biloko ou bien botutanine na likambo bodiscute boswania akoloba no maloba mabe surtout soit aza raciste akofinga yo ke no oza moto mwindu oza mabe oza boye mais généralement mindele baza respectueux makasi do badécouragera te balezaka batu te surtout gratuitement comme ça mine de rien ayeka alezi yo siko biso tokoli na baculture wana on est comme ça to encourageaka kaka to félicitaka kaka mondele jamais seka mutu échoué nde biso tozalaka azwi mondele encourageaka biso courage prochainement esimba courage okozwa oyoka so ozolela zwi mouchoir apesi yo te ça va passer na mwana poto nous ici c'est comme ça ok yo nde wa mal éduqué wa mal appris oza irrespectueux na niveau moko parce que mutu esalaka akokoma biloko aboye te ata soki ezalaki bongo ndenge ozokanisela wana olinga nde ta mosu opianga conseil inoko ya kofinga bato ebele bafingi bamisu na bloke bango bamisu na longoli bacommentaire bato ebele bafingi c'est ça congolais bacongolais baza mbango na kopia baleson pendant ke ye moko aza modèle te pendant ke ye moko aza digne te maopia moto leson et na leson oyoka mpe aya kofinga yo congolais andenge wana donc nga tel que vous me voyez là na semoka na bato te na kwa musée galerie na eloko moko boye comprendre yo no eza blague et puis na bandenge moko boye bablague ya bamauvais goût te oyo ke non eyeleze motu to non na oyo peut-être eloko moko eza vérité peut-être esali pasi mais mosu mpona te ya parce que na makambo nzambe tosalaka part des choses oui mais kaka boye gratuitement na koseka motu ya makambo nini franchement moi personnellement na vie na nga na opinion na nga mobala Gladys sincèrement dans mon cœur nzambe alikolo azomona nga epa na ngai amabe te amabe te aza bien mwana bato beauté eza relative mpona mwasi na ye aomonaki soki alingaki eza parce que asepelaki na ye donc c'est ça moto mosusu epa na ozalaka kitoko te mais pas moto mosusu aza kitoko moto mosusu epa na aza mabe mais moto mosusu amona ye no aza na ye bien mosusu mpe yo oapprécie omoni ke non elle est belle mais pas moto mosusu amoni na eka ça va ni normal mwasi mabe tomona yango te elongi kitoko te matama aza donc motu na motu na façon na miso na ye motu na motu ala olengi na ye motu motu ala ndenge na ye nayeba une fois touti classe na collègue moko ameminga na motukani touti université kala ameminga na motukana esiko abinanga nabenga madame nanga asalelanga biloko azali na besoin lia so eloko liboke abimisi liboke abengi ta abengi basololi chérir mwasi ne na telefone et puis après moni nde bafoto ebimaka na nini na moni alakisinga mwasi ne na bana mabi aza kitoko atalinga aseki alobi oyo aza ya ngai moni ye chez moi elle est la plus belle na comprenant que ce que j'ai compris est que certainement ekozala bato batongaka eta mosusu bayebisaki ke mwasi na ya kitoko te mpona yebi communauté nanga comment fonctionne yango moni ntango ayoki ngai nalobi ke mwasi na ya kitoko akanisi peut-être nasali yango na ironie kua nasali sambla koloba bongo parce que bato batongaka mwasi na ye to mpe bafinga baloba mwasi na aza kitoko te talinga aseki alobi no ye ya ngai mpona ngai aza la plus belle et pourtant ngai nalobaki ke no aza kitoko vous comprenez donc c'est ça beauté eza likambo ya mutu na mutu et pas Gladys Joe na ye aza noko avre Joe et puis c'est un garçon intellectuel nde toyoki asisa na nikine et puis ake pour continuer bêtise c'est pas donner n'importe qui congolais lingamba ba classe te na mboko to vandi combien de congolais mboka opportunité classe ya ofeli le lot ba putongo ko mobeba ba collège ko mako futa et lo za gratuit biso ta to ya sika na mboko même wana mukanda te OK collège ko l'anglais gratos le za asute et comment il faut futa et comment va procédure belé congolais linga classe te aye akufeli cleaning abeti 20 à 30 à 40 à cleaning pendant que baninga basala cleaning atangi lobby a shifté a comme infirmier congolais te alinga classe te même mona bato tangi a mayele siko bolu kele bangamboni
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto koyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible naliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko